Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Merci beaucoup. Toujours qui m'a Ngunga, prophète Denesi, Tomoni Mama Tchalamwana, à sa vidéo de circuler dans les réseaux sociaux. Alors, bien que nous, à la laki, à l'oti, Luambo Makiadi, à ABC, à Tounier, Nengeni Nimboke Ezoleka. Alors, bien que nous, Mboka, Ezoleka Mabe, Mboke Baby, Peuple. Alors, oui, boye, Luambo Makiadi, à ABC, qui est à la chanson Moko, Pona Mboka. Alobi biloko akolobana kati en tout cas botuna été boke kotuna Luambo Makiadi était que yo aux serviteurs de Dieu au tambola kana crainte en Zambie. Est-ce que relation entre ba vivant na ba mort ba le ti bandoze na ndote mutu na sakolota mais mort à cause en contact na mutana bo moïté. D'abord c'est l'esprit des morts na maman Tchalamon. Voilà. On a informé déjà bibliquement quand tu parles avec des morts, c'est un péché et puis c'est non seulement un péché, c'est aussi un esprit des morts qui est déclaré dans ta vie. C'est-à-dire il y a un esprit des morts. Parce que bibliquement muto akufi akolobela mutaza bo moïté. C'est ça. Et puis Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, il peut parler par des rêves, oui. Mais raisonner l'action déjà aux esprits des morts, esprit à destruction méchante. Ça dit que Yomonde aux en diable à détruire. Ça c'est l'interprétation biblique. D'abord, il y a qu'on compte en contact avec la mort. Et puis, l'homme exemple a bien été. Pour l'homme a ticate le moment pour n'amogate. À part un d'accord limité, n'a pas bien privé, n'a pas poto partout. Aucun musicien de Longoma, Luambo, Tilelo, aucun musicien n'a laissé une histoire nationale. Parce que ma voiture, on a bango, on a bassi, na bango, l'ambiance na bango. Et s'il n'a pas pétage, c'est fini. Mais les restes, non. Alors, Moutou a sali rien. Aoya koye biso message nini. Ok. Pour exemple, il y a mon Amouta. Il y a un grand pétage, il y a une polémique qui n'a pas acheté. Vraiment. Il y a des choses comme ça. Prison est belle. Oh. Maman, c'est la main de qui est moi, je moi, bandai. Peme bandai. Pena. Maman beli. Pema. Baki c'est comme moi. On m'a dit que tout le monde est dans la car. Ce qui a comme un parquet. On a prison malade bandi. Na maladie bon mais en hôpital awa baza bien awa l'autre ndo to abeli maman na conseiller maman pardon yemba na yo yemba pona este yemba pona injustice yemba pona biloko yo mindele ne ba onyokola biso yemba biloko ya ba combattant yemba ba biloko yo ko yemba tout ça ba marche pona mboka ba marche ezo telemela ba agresseur ya Congo. Voilà. Nous souffrons pas parce que le Congolais est mauvais, nous souffrons parce qu'on est riche. Richesse qu'on a ba dominer biso en po baliango. Tout ça te ya ba Congolais ba telema ba prendre conscience en mboka. Koya oye mano ma gouvernement te. Maman ozana ba kisi na stock. Maman na ngai. État de droit et puis si mon toupin de la terre ça la n'importe quoi. Ok. État de droit est indi au pays ba place liberté ne suki moninga pe asuki. Ok. Abandi. Donc so moninga na loba na koma otanga ba koma ba fantomas ba nini ezali pona ko éviter ba problème. Mais na tiki na ngai. Olingisi. Na tiki wa koze misa na yo akosala osala mais nzambe mo a s'occuper na yo. Ndekete nde asuka. Mama. Ndekete na suki. Ndekete ke la suki si. O ya tsaki demi na muto aya ina epa kene voyage na poto. Allez, atini moi c'est na poto ya komi mwasi wana abotise ma passe. Ata mon côté papa 2. Ah, na lo balanga te pardon na uti parquet. Mais là on a koyebisa yo que bo salo bolingi. O ya linga sala mabe ya sala. O ya ngasa bolamu asali. Ngana sukoli maboko. Pour la poste pilate na sina sakolaki na sina lobaki. To se comporter bien biso basali. Ba yaya na baleki to yokana. Baleki pe balandisi mato sala nzambe ya solo. To tika masumu, to tika kindumba, to tika lotoko, to tika makiona, to tika mabi. To pe sa peuple exemple à bien pour mboki tambola pour bisto za lumière. Là où il y a les règles qu'on change. Ah na lobi boyo kinga. Message est passé.
alors et là on a osenga na maman tsala mona maman continue musique non ndongo yembaka continue musique soki lwambo abimela kio lwambo akufa lwambo akozonga sute asa kufa kozo argument na sima lwambo te mama yembaka nzembo yo koyemba so kasio yeli yo kende soki pe prison yeli yo kende kotia lwambo abatu te po awoya te ndelo na conseil atno to ko mali bosa procureur alobi boye mama okendaka abazwaka yo omona ndengo lembaka batisi tout ça mama na lingako na ba boye bilo no nyonso na lela yo na sima no mena lingite ajo comme nango o ne bolo trouvé na prison po mabana wani enza lesilie zabana ngai mama olive wetu mabana wani zambi akubeneshe abunyi mama olive wetu mama zambi wa bana ndo kutosa batasa kialoso mama ngai mama nalangu mama olive ngai mama ngai zambi ngai bana ni mafuta mama usomba kabisa baba ina sawa mama ende babani baba mama olive wetu kama ni kufa mtu hapo ndio niseki baba mama olive wetu merci mabana wani merci mama na mama poto zalesili oh mama zalesili papa Claude mama gela papa Claude Bella papa Claude. Pas de contact pas physique. Mauli ngai. Na bila kusula ndio bona ngai bangeko. Mama boli mama boto. Mama na biso meti. Mama yemi. Botala kuna botala mauli na biso botala. Mamo bango. Tala mafuta ndele. Tobali atukutonda. Mauli. Bidia mumbinai. Takala mpioji. Baba. Merci mama wa. Zambi akubeneshe. Kiodi ni makayabu. Kiodi ni makayabu baba. Bala somo to yibi ngai. Bala wa ngai. Mo yiba ngai. Bala sima yiba ngam makayabu. Na mwana mto yiba ngai. Mama odi kwetu merci mama wa. Zambi akubeneshe. Mama odi kwa. Mukashi mwempe. Kashi kunene wako. Wakulega bwana nawe mwabana wewe munaniji boko mwafika mungu yuwali kuli muna jachibuka wali bana betukoma ndomba bana betukoma kingai saki mo weza sisi ngati bili na naso maule repa yuwapi ezame ngai na bigi ezame ngai maudi ngai mama ni mama Bari baba ba kushara umbundu. Baba ba iba hadi susu. Salisi. Ndio biloko toyebi yo. Ndani super wax. Mama olive waje. Super wax. Yabusimbela ngai. Katre. Bobo kama ni kufutua kwa kwenda soni disekeza ni wana maolive wanye. Mama olive ngai samba beni aba kisoni kulia misusu ebele. Apeso ebele. Merci mama. Na kulata na kuchanger. Na usaka bato beni amafuta. Merci biloko ye. Super wax. Pisa ya loso. Pisa ya semo ya jaune. 10 cartons ya viande, buffle. 10 cartons ya filet de poisson. 10 cartons ya poulet. 10 bidons d'huile. Bonne année, bandeko bonne année kwa kutala. Bonne année. Merci maman. Bandeko bonne année na kupete. Nakati petit baka. Ça décidé. Pas ceci. Mama olive dembe. Mama nangai. Samba peso ya mingi. Mama. Kabila zonga. Zuma tola tabiramba tolia. Kabila zonga. Papa Ablo. Zale yazo ukumbo cha
chango propre. Comme ça, c'est pour contrôler l'eau qu'on a eu dans la liste. Kotala ya malamu nde yango. Zambi wani. Kato moko to somba bilobi. Zambi wani to biki aka na shi simwa na shi nani. Ai. Lakia ta kaje. Kata na pote na pamsa mtoki. Pino modi vina ngai. Mama ya mama boboto. Mwana Nzambe mama Maria, mama na Yesu. Elisabeth. Mbote mama Chalamwana. Oui, mbote papa. To monio awa esengo makasi. Nini komeli mama? Papa na ngai nazalaki inquiète na bi bande ko feti yo na koleka ndenge nini? Na kosala ndenge nini? Na ngulupa ya bakoko bazana sima na ngai. Menzamba la kate. Mama Olive na yebite bandeko. Na yebite. Na pesi merci. Ya mingi wa sali vraiment Mama Olive na ngai merci. Merci mama na ngai. Vraiment bongisi bona ne na biso. Wo yebite ni nyango sali mokolo alelo. Tozaki na mawa to lukata mwa bido ya mafuta ata mwa karton ya mpida sombi kutu karton moko ezande kuna. To boy na boy. Mama na ngai vraiment sali ya minene po na ngai. Ezamba la liboso te. Mama na ngai merci. Nzamba bakiselo mususu likolo ya misusu na misusu ya misusu. Merci beaucoup maman. Mais nayebi ke na moment oyo tozali un tout petit peu triste. Pona likama elaki papa asalaki accident ngana ngena miboma. Na bi Nzambe na ngai ya mabe yate. Mais na bana na Nzambe toko banga te parce que Nzambe azali. Nzambe atika ka bana yete papa est sorti sain et sauf. En tout cas na pesi merci mingi na Nzambe. Merci mingi pona ye esika azali a se reposer. Ti ya ko bandela mouvement toza ko zelaye. Mais en tout cas na pesi merci. Merci maman Olive na biso mama Boboto. On laisse Ramboka Mobimba. Ce qui yote, na ebite soki lelo bato bazako lia mpio to bazako lia soso to bazako lia makaya buto mipanzi to nyama to nini. Parce que pasi weza na kati ya mboko izaya ko sakana te mama. Pasi okozwa epai wapi. Mama nanga merci. Nzamba peso ya mingi. Merci moi si kitoko, mama Asifa, mama Laura. Merci mama nangai. Merci mwana mama Léonie nangai. Merci, merci pour tout mama. Merci pour nyoso zo sala pona batu na yo. Na pesio merci bande kwe di super wax na ko banda na wo wapi na ko tonga wo wapi na ko bandela wapi na ko suka wapi. Mena kulata mususu ya kulia na ko sala tenda bakizoba zoba. Mama nanga merci. Merci bisous, bonne année, bonne fête. Papa Raïs na biso merci toza simana yo. Papa Raïs na biso. Vraiment nous prions beaucoup pour na yo. Mais au salaki biso passe en tout cas sangwa mabe. Dieu merci vraiment en tout cas Nzamba zali ayoki biso marozali en tout cas la vie continue longue vie na souhaito ya mingi vraiment okoma wonu no simbati nzete. Merci beaucoup. Mama Chalamwana tant ozoloba na oki olobili kambu ya biloko kolia et komi passe na Kinshasa. Oui. Analyse nous ça na mito parce que pour le moment nengo lobia socio ko mona na passe impio de komi passe na Kinshasa. Papa passe za kokolia wapi? Kenda na zando okuta soso moko ba diviser par 4. Bazako teka ya bitendi na bitendi. Likabo bakomi ko kata ya ndamu soko jingo sompe deux morceaux uko bwa kata na matembele papa. C'est dur, c'est très dur. Passe za makasi ya kusakana te bokita na cité. Tina pepsoda oyo ba okamwe lobo 100 francs. Tina tomate oyo bazo toka na lutu ya mukeo ya tocha café wana. Ba toki batekeli o 200 francs. Il y a 500 francs ainsi de suite. Papa nanga passe za kusakana te. Gombe o kurenza o kata na te. Et comme j'ai de lumière. Maye za o kata na te, mais ce kata ni 4 jours 5 jours. Des fois, tu as toka maïti na fleuve. Bande kwe. Tu as yebisa na bawo basa ukamba biso actuellement. Bako okotala babongisa sinon ça ne va pas. Ça ne va pas. To bandi ko lemba ça ne va pas. Ça c'est la énième fois où recevoir motema malamu ya Mama Olive Lembe. Nino koyebisa bato non ba mona ite bayoka ika na musika papa motema ya zana ya busunga. Koyebisa bato nino ba yebi na. Na koyebisa na bango Mama Olive azali mama ya solo. Ce qui vraiment zalaki ya kotia candidature. Il fallait vraiment en tout cas atia. Il fallait vraiment en tout cas à ça là. Il fallait attirer yango parce que ya yebi passe ya bato yebi nzala ya bato. Maman Olive na yebi onga na ko le baté bande. So que zalaki tokia campagne atie liba en tout cas na voter. Ya solo penza. Mais na bendi ekunate soki alingi mais sinon te talandinge toza ko lat talandinge toza ko lia mais azasu na pouvoir te mais talandinge tozali. Na ibino ba obaza musiko nan bo pusa na pembe na yete. Bande ko boya ko vivre ye. Boya ko mone soko moni ye en tout cas oko tuta libaku na libanga toko tuto be na zelo oko yango kingo neza ya kokita meta oko bimako obandi ko seka pa mpamba. Merci beaucoup. Bana betu Mama Olive wetu bons mukaja Raisi Kabila Kabange
Mamwende wa Sifani Laurent Kabila. Merci beaucoup. Touchable. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, des gens qui me demandent mais Demeure, qu'est-ce qui se passe? On aurait appris que maman Tchalamwana n'est plus, elle est décédée et tout, on aimerait en savoir plus, est-ce que tu as l'information, etc., etc. Alors, d'une manière très brève, j'ai cherché les infos, voilà pourquoi je fais cet élément vraiment à chaud. D'après ce que j'ai découvert, c'est que maman Tchalamwana aurait fait une crise il y a quelques jours et c'est ce qui l'a emmené à l'hôpital. Comme vous pouvez voir sur la photo, il y a même Mamie Léla qui est allée lui rendre visite. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe popolipo bokota na bapalin badiaspora bokota na bapalin bakombata bokota na palin bakongolais boza monde entier na 5 continents mokili mobimba bosabone na Congo Dialogue info ya sur ekopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bakongolais toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie